Bandeko ba bolingo bana bonsomi ya mboka Congo tozali lisusu na mawa ya koya liboso na bino ngai molobeli na bino bienvenue mbobile ya communauté congolaise awa na Houston, Texas na États-Unis. Na ye mpona kopesa bino sango ete ndeko na biso Bonkoto Roger atikaki biso kobanda bongo mokolo ya le 15 ya mwa oyo ya juillet. Azali toyebi mingi lokola mobali ya mama Rosa po bango mibali bazali balandi to bayangami na lingomba ya AMPG oyo ekambami na pasteur na biso André Chango. Na ye mpona kobenga bolingo mitema na bino po tokwa kosunga libota oyo na misolo tosangisa misolo na biso elongo po ete matanga ya ndeko na biso mpe ekundami ya ndeko na biso Roger Bonkoto esalama na lokumu ndenge tomesana kokunda bawei epai na biso na bizaleli na biso bakongolais. Tozali na banumero na oyo toali kopesa mbongo na zel to mpe na kasha toali na oyo ezali 346 277 2207. Okoki kotya mbongo na yo na kasha to na zel tokoyamba yango. Toali mpe na ndeko na biso mosusu papa Mulonda soki omoni bacollecte na kombo na ye mpe na numero na ye kohésite te pesa ye mpe azali kosalisa nyonso tokosangisa tokomema na maboko ya libota oyo koyamba mbongo mpona kosalisa bongo matanga ya ndeko na biso Bonkoto Roger. Tozali mpe lisusu na libota bisika bafandi awa na Houston. Libota efandi na avenue 12334 Brandy Wine Drive na Houston, Texas 77077. Na bande lisusu nasangisaki mwa anglais na lingala na bande lisusu na français mobimba na lobi bongo 12334 Brandy Wine Drive na Houston na Texas 77077. Soko pandi ozali moto ozali pembeni awa okoki koleka kopesa baninga mwa lisapo esengo kolongola bango mwa mai ya miso kopesa bango nzoto makasi po boyebi ete kokufela mobali to kokufela papa ezali pasi mingi na motema. Soki mpe olobi bon yo ozali na okasha po ozali mpe na zel to olingi opesa mosolo na yo okoma mwa kombo na kaye ezali mpe malamu mingi zwa pesa na libota na maboko. Pona baninga pe mususu to alina par exemple na kati ya RDC bolingo to na mangomba misusu to na biso basali ya nzambe okoki kopesa pe na bisika bozali na libota oyo ezali kokamba bino to na groupement ezali kokamba bino botie kombo na bino nyonso ekokoma banzela nyonso ekokoma. Eloko to ali koloba awa nde tosangisa nde makoki na biso ezala ya moke ezala ebele kasi tosangisa nde basusu baoloba boni tokomi kaka kokunda bibembe. Ndeko eloko lokwa ebembe eloko lokwa liwa eske tokanaka yango eske toyebaka mokolo ekoya toyebaka te na bokoko na biso kutolobaka libanga lizwi tsako ndeko koseka te lokwa eloko lokwa liwa lobi ezali ya moninga mosusu lobi wane pone koyi kozala pe ya yo. Donc ezali eloko oyo tomitungisa nango mingi te ezali tolobaka kana mokuse ezali mokano ya nzambe yende ayebi mokoni tokendaka. Donc tobengisi bino na bolingo na mitema na bino tosangana mokolo oyo toali kokanisa ke sengeli totya nzoto ya papa Roger na se lokwa liboto elobaki bakanisaki ekoki kozala le 30 ya mwa oyo. Donc toali kaka na mikolo sambo leo toali déjà le 23 je crois tozali kaka na mikolo sambo ya kosangisa misolo na biso. Liboto ezali na mwa makoki kasi sengeli na biso mpe tomema susu oyo tokoki kobakisa na oyo bazali nango. Toali na besoin à peu près ya plus de $6000 sokanisi plus de $6000 oyo ezali kosenga ete ya solo mpenza topompe bapoche na biso mpo tokoka kosunga bongo likambo oyo esama malamu. Merci tozali penda na confiance ete bomoko na biso lisanga na biso ekopesa biso makasi ya kwa kosala makambo minene mpe ya kosungana na ntango ya mpasi. Totondi bino botondi mpona bolingo na bino mpe na oyo bokopesa na kombo na Yesu botikala malamu na mabota na bino. Merci.